bondimi que papa Simon Kimbangu ayelaki l'homme noir. C'est-à-dire qu'il faut bondima que ba descendant ya papa Simon Kimbangu bazali. Comment beaucoup dit l'Ancien Testament, bobo ya Nouveau Testament. Ce qui est Ancien Testament Isali avec la loi. Le Nouveau Testament Isali avec la grâce. Mais bon dit qu'il y a encore un testament que nous appelons la vengeance parce que ça n'a qu'à dire prophétie ma soeur. C'est-à-dire pour que yo ma sœur Tiffany ose la lelo. C'est-à-dire hier les alaki bakoko na yo ma sœur Tiffany. Comment bat bakondima bakoko na yo yo baboya yo. Comment bakondima moto asali ordinateur boboya moto asali machine à écrire. Ou bien batuma sepela na machine à écrire baboya ordinateur. Batuma sepela na mbunda o ezalaki outil ya communication baboya téléphone. C'est ça l'homme blanc a évolué parce qu'il respecte bato ya kalana bato ya lelo. Na seni kuna élection ezati. Pardon? Na seni kuna lobiko ezati, na seni kuna élection ezati. Sikoyo, tankola lobi telema na telemi. Nkolo atalisinga ba candidat ke tala bato nyonso ba postuler. Ezala na présidentielle, ezala na national, ezala bato ya ba provinciaux. Ba nyonso ba postuler. Bake ko postuler te po babikisa mboka. Bake ko postuler po na koluka mbongo. C'est-à-dire, c'est un réseau ya mbongo. L'élection na kati ya mboka na biso ezalate. L'élection ya kozela ezalate salemate. Seni poto sala l'élection sengeli ba pona babi mboka ebika il faut un sauveur. Boka di malandi ka lokolo ya ba malumalu. Nkolo alobi telema otal na telemi na ngana zotal. Mais papa Charles 24 to 26 candidats d'élection présidentielle. Nkolo alobi telema otal. Na kati ya bato kuna na poni na ngamo tuti. Siko élection ezate. Boye psangai ezalo kwa match ezate yo lati va réseau koto ke beta. Point. Maintenant tango balongwe Kinshasa, réunion na bango ezali maki wat na Genèse. Sur Genève na Genève. C'est que réunion est que ça à Genève. Genève est un mboka ya Congo, mboka ya Afrique. C'est-à-dire que simplement na ba syllogisme, donc toko keneka koloba ke soki Katumbi as étranger, donc Félix as étranger. Wana na syllogisme. Pour nani parce que réseau ya la moka, yana très bien. Pour yebake ezala Katumbi, ezala Kabila, ezala FCC na la muka wana na kasne bazala ki réseau moko moto moko soki makomi kana moment ya ko dribbler population va se diviser le kola micro. Pena loba na émission na yo. Quand on lobi ke Katumbi akini bazoka na tena Kabila na yebisa yo émission na yo soki ofuye ke eza lokuta. Ils ont formé les microbes. Ils ont préparation. La politique, les mabé, se préparer très bien avant. Mbote na bandeko balandi bisika na sobo kolanda biso na le Nazaréen chanavino ya biso nyonso to bayo balingaka le Nazaréen pe Colois Masia depuis bino soyez le bienvenu. Ici c'est maman Tiffany Mokwa dans présenter une émission où la princesse de l'Éternel. Aussi na ngina savino que toza bongo émission na biso nene o esangisaka ba salle na nzambo autour de sujets importants c'est très capital établissant. Mais le to yambele bino invité au azana musika metrozo ina singa. Boyebi etalobara bien, il s'agit bel et bien de pasteur Charles Lo. Papa Charles Lo, ngami mabini papa Charles Lo, yende invité na biso, mais tout aussi dans notre zone la régie, papa c'est le moment bien pour permettre de se préparer déjà à kobenga ina Singapour azana makamba ko ba régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo.
na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. Lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka, ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati. Mobaya mungu iko wapi, mabe ya Nzambe eza wapi? Tozongi deja awawa, tolobaki na bino ete tozana papa Charles Lo, metikana pesa ba bisou nanga na Zoé Tiffany Labala, la princesse de l'Éternel, wana ndoi nanga na Nekab, hein, la sœur de moi-même, hein, voilà wa Zoé ya kala mingi te ko tala libota na babiso nso bandeko na yo tozana Kinshasa boye malamu. Florentine na oyo avandaki mikolo ebele la magistrate mpona koya kosala mosala mpe kotala ndeko na ye azozonga deja na bisika azalaka babizo ebele. Papa Guy Labala, vraiment ça c'est la famille Lorien Labala, moto apesanga ndoi mwana mama. Pourquoi pas aussi à Capilos Adonix depuis la Belgique, depuis l'Allemagne plutôt, depuis l'Allemagne, ce qui a été Nzambe apambola aussi. Potosukisa la prophétesse Myriam na France, Nzamba Pambola yo. Tolobaki ete tozana papa Charles Lo na singa. Bonjour papa Charles Lo, shalom. Oui, shalom ma sœur. Shalom Nkoloa Kunisama Pambolama. Lombe ba prophète azoko ba kobatela biso. En tout cas bambote na peuple congolais et surtout na bana Kinshasa pe pana bino basali Nzambe bambote ya mingi. Ya solo papa Charles Lo toyebi bambote mikolo ebele olakaki bana na Nzambe poto kende gauche droite te, olakaki bana na Nzambe okopostile na élection oyoyo, mais toluki yo na terrain na Kinshasa tomoni yo te, tobina topumwela na nzela singa so tokozwa yo. Bana Nzambe balingi bayeba papa Charles Lo na minute oyo kombo ne bimi na seni nini? Ok, merci beaucoup ma sœur. Biso tozali baponami ya nkolo, c'est-à-dire que soki Congo Kinshasa eza kobatelama eza pona bana na Nzambe. Alors ma sœur oyebi yango très bien que
ba prophète batambolaka ainsi dit Dieu, ainsi dit Dieu, na loi balobaki ainsi dit l'Éternel, na Christ ainsi dit le Père. C'est-à-dire un prophète aza motote atambolaka na nzoto, atambolaka na etinda. Alors, tant que Papa Charles Lelo a déclaré à postuler, ezali esprit oya solo la kanaye, et Papa Charles Lelo a passé une condition pour postuler. Esprit a yé côté le misa Papa Charles Lelo a stop télément. Na kati ya seni lufwa izawana lufwa yo moko ko expliquer bango lufwa na bien on te la veut expliquer na ne loko lufwa liwa na seni kuna moponami azate pe na seni kuna élection ezate pardon na seni kuna lobiko ezate na seni kuna élection ezate sikoyo tankola lobi telema na telemi Nkolo atali singa ba candidat ke tala bato nyonso ba postuler ezala na présidentielle ezala na national ezala bato ya ba provinciaux ba nyonso ba postuler ba ke ko postuler te po ba bikisa mboka ba ke ko postuler po na koluka mbongo, c'est-à-dire c'est un réseau ya mbongo d'élection na kati ya mboka na biso ezala te. L'élection ya kozela ezalate salemate seni poto sala l'élection sengeli bapona babi mamboke ebika il faut un sauveur boka di malandi ka lokolo ya ba malumalo nkolo alobe telema otal na telemi na ngana zotal mais papa Charles 4 to 26 candidats d'élection présidentielle nkolo alobe telema otal na kati ya bato kuna na poni na ngamo tuti siko élection ezate boyeb sangai ezalo kwa match ezate yo lati varezo koto gebeta apron beto tele papa Charles na habité bande ko kolanda biso nzambe na bino lobaka selon ba circonstance de bomona na terrain toni parce que lobaki na biso ete batiela $1 pour qu'il postuler ezate position ba $1 te yango bendi nzoto parce que nzambe akoloba te akoko changer ka nyonso to papa Charles Lelo toke tozonga. Mais soki olobi que nzambe na biso azo changer selon la circonstance te ma sœur tu es servante oyebi histoire ya parole dengo zalaka wana oza servante est-ce que yo comme servante dengo salelaka nzambe eza na makambo te nzambe ayebisa yo kesala après ayebisi ke kosala esu likambo wana te nzambe alobi na jeune prophète kende osakola na Bethel mais kosakola ozosakola olia te nzambe apesi ba instruction kende sakola mais olia te tango akende olia nini ekomelaki c'est-à-dire c'est lui qui ferme la porte et zape wana kofongola la porte de ba bengi baloba que notre Dieu c'est celui qui ouvre et celui qui ferme s'il ouvre moto kangazate soki akangi moto ofongola zate je suis grand prophète na kati ya mboka Congo et oyebi ke na matière etali ngana yela kimboka na yela mboka na matière etali lobiko ya mboka papa Charles azalaka wana parce que aza prophète ya mboka ya race noire oyebi yango ma sœur parce que na yo to sali ba émission ebele alors koloba ke par rapport à circonstance non quand on a lobby que ngana lobby yango d'abord avant qu'il n'y aura pas élection na lobby yango avant til lelo na sanango na garder position wana na kati pardon tena lobby ndenge lobby que y a pas les élections ndenge loba ki yango uta calendrier parce que zone ngato atterrir pe uti ko loba ke y la peuple noir ba imbo ko bakotala yo ba africain ba kotala yo ba bi ke mutaela ka l'homme noir za moko papa Simon Kimbangu tango ko sala ngo ko ningo ko zwa isika ya papa Simon Kimbangu mais misala pe ko mona na te na tina ya bo soki bondimi ke papa Simon Kimbangu ayela ki l'homme noir c'est-à-dire que faut bondima pe ke ba descendant ya papa Simon Kimbangu bazali. Comment beaucoup dit l'Ancien Testament, beaucoup y a Nouveau Testament. Ce qui est Ancien Testament, ils allient avec la loi. Le Nouveau Testament, ils allient avec la grâce. Du bon dit qu'il y a encore un testament que nous appelons la vengeance parce que ça n'a qu'à dire prophétie, ma soeur. C'est-à-dire pour que yo, ma soeur Tiffany, ose la lelo. C'est-à-dire hier, les allés bakoko na yo, ma soeur Tiffany. Comment bakoko dit bakoko na yo yo baboya yo. Comment beaucoup dit moto asali ordinateur bobo ya moto asali machine à écrire ou bien patoma c'est la machine à écrire bobo ya ordinateur
bato basepela na mbunda oyo ezalaki outil ya communication baboya téléphone. C'est ça l'homme blanc a évolué parce qu'il respectaka bato ya kala na bato ya lelo. Mais l'homme noir a respecté bato ya kala, négligé bato ya lelo. Or machine ya temps etambolaka na bato ya lelo. Vérité ya solo ya lelo. Po biso to se retrouver, il faut bima na monoko ya ba prophète ya lelo. Félicitations na ba papa ke mbangu basali mosala na bango. Zo lokola na kati ya Israël. Ya Moïse. Mais tant que Christ a yé, ba boya ki Christ, ba kutana ki nango. C'est-à-dire qu'il faut accepter la loi avec Moïse, il faut accepter la grâce avec Christ. Et même si on dit que mbangu azali bondi ba pena tant ou yoke, ba prophète bazali. Tant que sali na yo be mission ya élection en 2018 ya nanga. Tant on a zo yebsa yoke ma sœur senye ko zika. Élection ko zala tele 30 mbule ko beta. Ba to ba ndo ndima yango te. Mais to comment les 30 mbule beta élection zala te ba reporta yango. Lelo nanga bandolo ba tant que le élection ya fraude, ya tricherie ba to ba boya. Lelo nanga bandi dévoiler ba secret. Donc c'est-à-dire que matière domaine ya prophétie pour na Congo bisoto simbi yango. Donc il n'y a pas de candidat sauveur na ba candidat bazawa. Il n'y a pas seni sauveur au bino boko vanda bozela ke élection mo yango ezako ya musolo ya mbongo. C'est-à-dire tous les candidats qui sont là baza moto moko baza les mêmes bazo dribbler ka ba congolais. Alors na kati ya mbindu ya bozoba wana de préférence ote mana mosiko otala ndenge nini obeta ba bombe pour que ennemi akoya congolais se retrouve. Voilà. Solo papa Charles lobi que élection et kozala te. Chaque élection ezali parce que jusque là bazoko ba candidat nyonso baza sur terrain Kinshasa malgré na Kinshasa te mais Kinshasa za koningana ba candidat baza sur terrain ko sala ba propagande même ba candidat présidentiel ba ko sala ba propagande même président za toujours na kati ya mouvement ya propagande yo ko ba élection ezate le de to le 3 batikali ko ba tete que élection ko zala te so que élection ezali to benga ona Maman sœur Tiffany omoni nzambe ya likolo na se ya kosala te naliana tu ne loko monga mona ko répondre tina nini ozwa saki oche mbongo oyebisi mobali na yo ke na ke wenze na ke sala wenze pona ya kolamba mais oke na yo komi pene ya wenze mbongo nyonso bayibi siko kendo sala ne c'est-à-dire mona ite na 2018 na yebiso ke bako tricher na élection. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle élection? Élection ezali eloko yo meilleur kanyaka. C'est-à-dire ceux qui vont dimi former l'élection, cela veut dire que naza candidat, ma sœur Tiffany aza candidat par exemple Zakari Baba soit candidat. Alors Tosi par exemple Tosi frère Patrice moutazo gérer élection. Ce qui Tiffany a gagné te féliciter. Mais s'il a réglé que moutazo organiser des élections aza déjà na code que élection dengue zawa moutaolega kaka par exemple Zakari Baba o kitao mataza déjà na code. Tina nino que élection ngonga. OK salani. C'est ça d'élection bino bobenga na Congo. Élection ni c'est seulement na Congo oyo yebiki élection ici est seulement na Congo. Imagine toi que moto a sali 5 ans a sali à tel côté. Mais moto na zo 5 mandat mosusu parce que azana pouvoir. Yeb sangai élection ni na Congo. Nani yango lingo organiser l'élection na Congo et avec quel pouvoir? Na Congo l'élection seulement na noté. Na Congo ba nomaka, ba on nommé réseau il y a assassin réseau il y a d'égoïstes va décider dengue na bango omoni eloko moko na oloba mikolo tango bazoloba ke oh na oyoka bato mosusu baoloba na ba journaliste oto Félix a mwana mboka katumbi aza mopaya mokwege aza boye tela aza boye mais bato tu ba candidat tu bazana baza bapaya mwana mboka aza te. Pour vous dire que calcul nyons bino bo sala wana eza ba calcul basi ba betaki yango na France ba betaki na Belgique ba betaki na Rwanda ba betaki na Kenya ba yeba imposer bino population bini zoba na se ya mbula akende boye kolekisa ngonga na yi moto azoleka na nzela ta na boulevard wana ase soulager asali bakaka bolimbisanga bato baoleka banzinzi kwa si bato batala te
Bota mais bozamtika. Siko nani ayebisio ke place nyonso bato basalaka plein bonzambe ezalaka awana. Nani ayebisio ke plein nyonso oyo bato basalaka ezalaka bonzambe. To plein nyonso bato basala ezalaka vérité. Bon, sikoyo, soki plein bato basalaka yango ezalaka réussite. Bon, plein matin Fayulu asala na 2018. Il faut nani aleka. C'est-à-dire que ba plein bandeko basalaka wana ezalaka image moko bapesa na monde pour ba profiter na botrecher. Ba plein wana ezalaka résultat te ya mokolo ya bobenga maponani. Vérité ezalaka mosusu. Mais ba plein oyo yo zomona wana oyo yo zobenga ba plein ezali ba plein moko tobe ba plein ya corruption. Na 2018 ndeko Shadari basala plein na Tata Raphaël plein o ba pesa ba 5000 mais na fin de compte Shadari alegaki sinabeta gazon na ba pasteur mosusu na mission na yo ke Shadari akolegate ba mission ba lobi akolega c'est ba pasteur ba yo ke so Shadari alegite ko paso la Bible Shadari alega. C'est-à-dire, ma soeur, souci na biso c'est que Congo est bonga. Omoni ba Congolais, oyebi ba Congolais, ba ndekonanga ba Congolais, peuple congolais, ba manipula kabango oyebi. Pasi minyoko, mais ce qui ok na ba condition de vie, et ça la politicien ba voter azate. Ba voter azate et en plus quel vote? Si kutu mase bako soyo ndiko zana bachiyo penda bachiyo libaya na c'est-à-dire que ba plein nyonso zo mona wana ezali ba plein moko ba plein achat ya kosomba po ba la face ya monde tala ba lingi biso mais kuna na se ba lingi. Il y a solo Papa Chana. Il n'y a pas des élections au Congo. Il n'y a pas des élections au Congo, ma soeur. Il n'y a que formule, il y a tricherie. Il y a un autre lobby, ce que l'élection. Oui. Ce que l'élection est allée, les 20. Oui. Ce qui les 20 élections est allée pour la Mukondi. Tobimit parce que ce qui tricherie est allée. L'élection est allée. Ce qui organisation, il y a tricherie et sali les 20. Et vous allez la organisation. Ce qui organisation, il y a tricherie et sali les 20. Et pesa kufa na kufa. Vous avez socialisation madame te. Organisation wana ekozala ya seni les 20. Te kozala te. Organise les élections pour Kopona le meilleur, les sauveurs pour Congolais va se retrouver exact et causalité. Vous comprenez? Organisation, il y a tricherie. Ce qu'on a préparé, c'est la tricherie. Mais tricherie en gopé. Organisation, il y a tricherie en gopé. Eza ya kopanzana. Kaki ezo beta ngo ezo panzana. L'invitation sur le Béli, c'est un peu compliqué, mais quand on a une organisation, il y a tricherie et zo panzan. Abandon et zo sengam. Kalate abandon et zo sengam. Abandon on sing abandon, dans opposition abandon et zo sengam parce que la puissance spirituelle ya mboka et zo coincé bato. Ma sœur Tiffany plus rapidement eza mboka Congo. Oyo nyoko mi mingi za na besoin ebika. Oyebi que Congo est passé par phase moko ya passe. Aujourd'hui 4 pouvoirs. Aujourd'hui 5 était mais aujourd'hui 4 pouvoirs. 4 pouvoirs. Oyo biso tozui na kati ya mboka. Pouvoir ya Lingala, pouvoir ya Kikongo, pouvoir ya Chiluba, pouvoir ya Swahili. Nyonso fiasco, nyonso bebisi mboka. Maintenant, na plan de Dieu, il faut to bandela maintenant pour que to kota siko na phase ya kobongisa mboka. Mais bande ko ba comprendre te. Alors ceux qui va mener biso na logique na bango, oya kela mboka akomema biso na logique na ye. Alors logique ya nkola ko imposer moto. Il y a des choses
pe risque eza wana ndenge ozomona ndenge toza ti tozokende badate bino bozoloba wana organisation ya tricherie eza na risque moko na kati makasi eza wana ya solo bandeko bamipesaka na losambo bakoba na kosambela me losambo ezala lisusu teke nzambe yokela nde bakonzi mawa yokela bapoliticien mawa non bosala losambo ke seigneur épargne Congo épargne bana na nzambe esili donc risque moko eza wana avant bokende na organisation wana ya tricherie wana babando ekosengama wana mpe bafrappe ezoleka wana ya kala mingi te élection longola likanisi kote okosalema risque wana ezosalema ne oto année prochaine mais nalobi ke ezosalema avant bokende na date na bino ya lokuta wana bapesi bino pouvoir moko te na mboka Congo landa ngai pouvoir moko te na d'ailleurs ba pouvoir tout na mboka Congo ekota na voie ya coup d'état pouvoir nyonso et pouvoir moko te na mboka Congo alinga ba élection eza te bakosa bino pouvoir moko te na mboka Congo alinga ba élection pe élection esalema nano te voilà Papa Charles lo oh tu copes ça eza lokola message mais par rapport toujours à ma prophétie o ebimaki ya Papa Roland Dalo alobaki ete mokondi moko anda ba élection de ba okende moko avanda na chaise roulante moko ako démissionner na ya koboya akotika pe mususu akokufa za susu bato bakotalela ngo bakolande tokomokende déjà le tous les 4 je crois to mona tam takufi te mais débute que kozala te tozela kaka prophète Joël tata lobi ke attaque la lutte prophétique amonaki ke ba élection ezalaki tozoke tokende comme na moment moko boye baye kolongola élection ezali société je peux le dire que élection kozala mais ba élection ezate ba organisation pe o basali wana ya makambo élection ya lokuta selon yo ekozala te mais kake moko ezoya mabe moko ezoya na tu na yo lisuni otali bisakoli o mibale est-ce que ozo croire que moto moko est-ce que la monde spirituel pour naviguer au monde que pasteur Roland l'autre prophète Joël tatu moko la bangaza na raison d'abord na kobande pa ya pasteur Roland na pesi mbote aza mosali ya nzambe ya grâce mais na kati ya prophétie na ye eza na berere mingi il est pasteur ngana za prophète eza na berere mingi la prophétie ya pasteur Roland elingai kobanda na 2018 faut ebanda na tricherie elingai banda wana elingai talisama wana ke l'élection 2018 ya y tricherie totale parce que ça na banda mibale ba postilaki mais apparemment na débit parce que biso peut consulter ba politicien mosusu on a repéré bango conseil pour na ko calmer bango bazwa kimia par rapport nyonso lekaki mais na débit ba pasteur batalaki saki position moko comme d'habitude ba pasteur bakena mingi na ngambo ya pouvoir le pasteur allait commencer là-bas peut-être ko senga ba candidat na bango na ba acte ba posaki comme ba Christ ya réveil ba sali tricherie ya moya en plein jour ba accepter yango et résultat nango na suka fiasco mboke kofi mboke zindi ba lever bato en plein capital besoin lever bato en plein capital la mise au pouvoir ba kofi na ndinga ko sakana te ba prophétie linge pesa melawana mais le reste wana ko ya ko pesa wana et pas na biso na monde prophétique wana etalika bango ne sengwa mosolo na bango oyo bango ba liaka. Merci. Voilà. Alors on a ndeko Joël ba pasteur to ba prophète na ba prophète bazana ndenge na bango ba monaka mais moi je suis plus na ngambo na ngai parce que na pesa ka message prophétique ni bandeli ya mbula. Un journaliste va contacter ngai ni bandeli ya mbula na pesa ba message avant makambo ebele ya ba kosala ba kozwa ba carte électeur na pesa ba message oyo nazali ko résister nango kino lelo so ba pesa message félicitations nzambe aza monene nzambe aza na makoki ya ko pesa ba message mais de ce que je sais
eloko malunga eloko motoyo ezati misimbo nzambe fo nyata nyata bato voilà ya so papa Charles Lo tika to lobana yo yolobi na ba candidat nyonso to ya nzambe azana te mais tozana moko ya ba chrétien pamba chrétien to moni papa Ngalasi azana comme candidat président na kata ya présidence a postulé pour na ko longa kiti ya présidence otalela on a lisu parce que ya kota pena makambo. J'ai beaucoup de respect na bambuta bantu oyo babondi mpona réveil etelema ntango na ye na kiti ya bokonzi ya mboka na mokuse na lobi mobiksi aza te lobiko mpe ezali te soki mobiksi aza te lobiko mpe ezali te moto mpe nkolo aponi wana aza te elingi koloba te ke bato wana baza basalela ya nzambe te mais ya lobi nzambe kiti ya mboka pasteur Ngalasi abi ke nzambe moto atindi ayebisi ye eza mongongo ya yokaki c'est un père pour moi azali pasteur aux en face il y a grand prophète il y a une grande différence ministère prophétique azali mama ya ba ministère c'est-à-dire tango Christ aza koloba kopesa ba message il faut koyeba ke pharisien il faut vendre kimia yo ba message ya Christ résistance nyonso ya pharisien emelamaki na message ya Christ c'est les grands prophètes il y a temps il y a vengeance les grands prophètes il y a temps il y a vengeance la politique ya mboka Congo ezana une politique assiste ou efandi na maîtrise ya ko sauver bato donc mobiki ici azate tozaka kakobala mwana mboka ya Congo mais précisément na Bandundu tango to kotala bénédiction bana bato ya province bakolela par rapport ya bato ya bango bana mboka ba ya Kinshasa to pe bana ba province na bango basali eloko te yo neti nga postuler so nzambe apesa ki accès okende otika candidature eloni yo sana Bandundu Papa Charles Lo aza révélateur faut koyeba eloko wana ma chère Tiffany oyebi pourquoi mboka na biso ezo évoluer te à cause ya désordre Papa Charles Lo aza révélateur il révèle azali moto aza orienté bato et il faut question wana tango na kozonga Kinshasa il faut faire une émission en direct otokozwa même na une chaîne ya télévision en direct l'élection ngopé mbala moko na les Nazaréens bato balanda otuna siko bato bazolanda ke nini bozwa kaipa ya Papa Charles alors ce que lobi bon ozwi bato bandundu bino bolanda Papa Charles bozwa kanini okoboyoka nombre bon bato ba Congo bato aboyi c'est-à-dire ngana za munaza ko dispenser message ya lobiko et yeba ke message ya vengeance eza ko révolutionner ba pensée ya police ya armée ya ba politicien na ba Congo Brazza bangola wapi donc nga musala na ngeza ko bikisa ko bakisa mayele sika mayele zangai c'est par là qu'on y va bénéficier à Ganine, Bangala va bénéficier à Ganine, de gauche à droite. C'est-à-dire Papa Charles Lo, ce qui Papa Charles Lo, président de la République, mais Papa Charles Lo, c'est un prophète, où il y a dispensé message, il y a l'obiko, il y a haute connaissance pour un Congo tout puissant, pour le développement. Je suis un révélateur. Alors, bateau, balanda, kanga, bazala, bandundu, bazala, ya Équateur, bazala, ya Congo, bazala, Brazza, bazala, Angola. C'est-à-dire que, ajoute, il y a sagesse, il y a intelligence, il y a connaissance, il y a baksamaka, baka bosh, na bango, tout baki de bosala makam. Nazo pesa mayele na ba politicien, nazo pesa force na ba pasteur de gauche à droite. Alors, na yebite, il faut na ke tomba hôtel, na ki kuti lokola mozito. Alors, Papa Charles. Oui, allô. Nalandi yo kati ngala olobiko ke tonga hotel kwa muzito na Kikwiti. Na Kikwiti pe est hotel malunga pesa. Na Kikwiti bato babunda bunda ko chamwa hotel ya bien bazali lokola bande ko lokola ba mort azana hotel na ye mais mort n'est pas un homme politique quand même acha hotel eleki kuja ba homme politique na niveau ya bandeko na yo ba grand frère na yo to ba papa na yo mozito ba obeni nako Kikwiti ko kai kozana niveau wana te Kikwiti am vindu
Kikwiti bongate. Kikwiti mai basi. Mikolo peut-être courait côté. Peut-être Mikolo courait côté. Mais Kikwiti au comparer Kikwiti na Namboka ni. Na Goma. C'est-à-dire que bon, après Premier ministre, mais rôle là ils ont c'est pourquoi comme on a Banzela na Congo na Kinshasa ils ont salité mon compte n'a pas président de la République l'opan au Kitoko aucun n'a pas premier ministre gouverneur Kitoko mais dès qu'à ce moment na balabala ma boulot salité c'est-à-dire que la rôle na bangote c'est pourquoi nous devons empêcher des élections diaboliques mais ça pour nuire mboka pour ça biso sima pour na kokende na lulengi mosusu kosala ke kati ya ndako ndenge za propre libanda ndako pesa la propre. Papa Charles tikato okitana motuna oyo na bakandida ya siso bazali ka mibale mutu bakoyoka na Katumbi na Fachi Montreal se zali boy pona ni basusu bakoyoka na teka ba mibale mutu bakoyoka parce que ezali kaka liki moko olobi liki ka moko basoso na kati po ezaka liki moko basoso na kati ce n'est qu'un réseau po bazaka moto moko ah moto monde parce que balobi ke Katumbi azali congolais te bazali te bango nyonso ba congolais te la formule na opes pour langage nanga ba comprendre en côté na ba candidat na congolais azate na démontrer na tangu lamuka na FCC ezali lamuka na FCC lamuka na kati Katumbi Kamere Fayulu Tshisekedi Muzito tout consort na ba Pierre Lumbi na ba Jean Pierre wana lamuka Katumbi na kati na bango akendo lokani. Maintenant, tango balongwe Kinshasa, réunion na bango ezali maki wat na Genève, sur Genève, na Genève. C'est que réunion eko kosali na Genève, Genève eza mboka ya Congo, mboka ya Afrique. C'est-à-dire que simplement na basyllogisme, donc tokokendeka koloba ke soki Katumbi aza étranger, donc Félix aza étranger. Wana na syllogisme. On a nini parce que réseau ya la moka, yana très bien. Pour yebake ezala Katumbi ezala Kabila ezala FCC na la muka wana na kasne bazala ki réseau moko moto moko soyi makomi kana moment ya ko dribbler population ba se diviser lokola micro pena loba na émission na yo quand lobi ke Katumbi akini bazoka na tena Kabila na yebisa yo émission na yo soki ofuye ke eza lokuta eza formé ya microbe eza préparation bata politique ba mayele mabe ba se préparer très bien avant. Na lamuka baza moto moko tango lamuka ake kuna arule biso bamelaki mbondo bake rule biso ekomi lisusu lamuka na cash après tango Moïse Katumbi soki alongwaki soki na nini ya lamuka wana soki coordonnateur akendeki na sacré na union sacré salai na Isaïe Félix c'est-à-dire ça minoko bosolo lango en cachette bino boyebe lokote. Alors bango nyonso bazana parrain moko bana parrain moko bango tu bakenda koluka pouvoir isika moko bazwaka ba ordre moko pe bango tu bayebaka ke kopo yo ndenge ezawa kopo ezolongwa na Kabila ezokenda Félix kopo ndenge ezawa tolinto longwa na Félix opesa ngo na Katumbi kopo eza bango tu bayebi mais sur terrain bayebi ke ba Congolais bazalaka présidente ou présidente na oyeba makambo a passer pour ba memango na présent bazalaka présente heureusement kola yo pesa bango ba biso pour te révéler ka bango makambo ba soto kalati. Donc c'est un réseau très bien organisé où bazali mutu moko mekaka ba o dribbler bino point. Papa Charles tokomi na suka na liste prophétique nini okolobela na bandiko ba retenir nini avant élection pendant élection et après élection et puis le bana suka. Merci. Merci ma sœur. Je vais d'abord ajouter un peu rapidement. Moto bobengi mopaya Félix Mwanambo va se retrouver dans la même liste ya ba candidat de l'élection présidentielle. C'est comme moto bobengi mopaya ndenge parce que c'est na bino ndimi cour constitutionnelle la bino ndimi donc politique azoko sabino. La vengeance dit il n'y a pas des élections. Il y a pour qu'on a développement na kati ya mboka. Il y a un réseau
ya bato bamisana koboma bakongolais bamisana koappauvrir bakongolais konyokola mboka Congo nde baza na baorganisation na bango. Il faut peuple congolais azwa position oyo nzambe azwaka mpona kobikisa bato. Merci ezalaki papa Charles Lo tokomi na suka na bino so bolandi biso nde tokutana mikolo ekoya nikisi na nsima ya kamera na agency topesi bino longoni ya merci. Mbote na bandeko balandi bisika nyonso bokolanda biso na le Nazaréen chaîne na bino ya biso nyonso to bayo balingaka le Nazaréen mpe Nkolo Yesu Masia toyebisi bino soyez le bienvenu. Ici c'est Maman Tiffany Mokwa dans présenter une émission où la princesse de l'éternel. Aussi nangina sabino ke toza bongo l'émission na biso munene o esangisaka ba sel na nzambe autour de sujets importants sur le capital établissant. Mais lelo to yambele bino invité au azana mosika metrozoi na singa. Boyebi etalobaka bien, il s'agit bel et bien de